Pas trop tard. Merci papa Mawabi, totika na moins de 10 minutes awa. Na banza bandeko bozali kolanda biso, bosili koyeba ete tozali koloba makambo etali sodomisation. Sodomisation ezali misala homosexualité oyo epona kokonza moninga na mobali. Mais ma sodomisation oyo pe tosili komona ete ezali koleka mingi d'une façon spirituelle. Place ba autorité ya Congo, ba autorité publique bango nyonso bazali sodomisé. Et parler du peuple comme flamingo de sodomisé parce que tosili komona bango ba koti ko challenger maloba na ngai te ba ko yipe koloba te ko zambwana mte koloba yango mais ezali ba milulu ezali wana très clair place ba uti ko sala ba bitumba na bango kuna na kati ya parler du peuple et réseau basali des ordres yango parce que ba uti ko zo mbongo salaire te mbongo oyo ya commission bangi no ko se réunir pour ba pesa faveur na mutu oyo azali koloba ete bo pesa oyo bo voter oyo bo sala boy influence wana yo sénateur soki réellement ozali wana pona ko défendre peuple okoti kokende kozwa extra mbongo te po okende kosala yango bamakambo na yo oyo ezali te makambo yango mpe ya peuple te mais yo moko bien privé po tia yango likolo ya loi ya bana ya mboka elingi oloba ete omateli kisodomi na peuple nyonso. Donc biso ba peuple tokomi sous sodomisé et pas bino ba politiciens bozali sous sodomisé dans mon système mobo. Donc tous les pays selon moi est devenu sodomisé. Mais merci Jésus que mokanda nzambe zali ko encourager biso pona koloba ete j'ai encore 7000 personnes qui n'ont jamais servi Baal et nous ba ete même na tango bana Israël bazalaka sodomisé na makolo ya mwasi ya puta ndumba o Jezabel. Mais il y avait toujours des cas exceptionnels. Ngai Joachim Zambwana nazali ko croire et il y a encore des étudiants dans nos universités. Oh na nukuti bazu option opportunité ya kosala te de bazala mayele bakoya na expérience te mais bakoya fresh bato bazali ba ko yoka mabakulutu balandi ko bakulutu bakoyebisa bango. Malamu mutozo bango keto ngelo bozo bato bazana expérience ki sodomisation. Keto ngelo bozo bato bazana expérience ko yeba ko beta ka bakarte ba projet Léonel. Keto ngelo bozo bato bazali na mayele o ya salite ya mbindo. Non, toli ko sangisa 20 akala na 20 asikate. Message nanga epa ba mama nyonso oyo bozali na est na biso ya Congo. O bazali ko rape bino, baza ko kata bino mabele. Baza ko sala bino makambo ndenge na ndenge bozali ko lela wapi mibali na mboka oyo. Na yoki ko lela na bino, mais il y a encore une chose. Bobo sanate, nzamba zali jaka nzambe, nzamba yoka ko lela bana na ye. Mais aussi longtemps qu'il y a encore 7000 personnes au Congo qui n'ont jamais accroupi devant un président. Non, nous tsukuta bamona misala sodomité. Maman, longola pinzo na misu. Il y a encore de l'espoir. Na yebi ete biso no simba na Congo mobali moko suka ko tomu na musapine na likolo. Aya koloba ete biso mibali ya mboka oyo. Soni yango ne kono ko mata na bis. Mwasi aza na zemi. Mwasi aza na zemi na yo tata boza ko wela kitla ko vanda. Soni pona komona ete mwasi aza na bebe yo tata oje kowela kisa liboso na pembeni na chauffeur et puis maman na mwana kuna na sima na mukongo azali kolela bino batata bovandi vandi na bakiti
soni mpona komona ete mama alobi yo mpe tata ozwi mbata pa obeti ye kaka boye soni mpona komona ete na babis bato bazali kowela bis mibali nyonso bakotaki basi batikali na nsima kende na bamboka niki ya bazambi kende na bamboka niki ya baafrike du sud kokota na bis baza kozela basi dabord bakota kovanda na bakiti basi dabord bavanda biso soni na biso ezali te je regrette ke na aucune femme azali koya na chaîne awa waya koloba makambo azali koloba solo soki kongo eza na mibali to eza na basi non kongo eza su na basi te parce biso moko mpe mibali tokomi na biso mpe basi bakomi koya kotsukuta biso na misala ya homosexualité biso nyonso tokomi sodomisé parlement moto ekoki kodéfendre peuple sodomisé département de justice ekoki kodéfendre peuple sodomisé bakonzi nyonso mboka bakoki koloba ete oh non tomoni na biso département ya éducation nationale baekolesa lisusu te bana bakomi bakunu na balabala meyebisa nanu ke bo basénateur basinaki chèque ya bamillion de dollars mpona kosala réflexion ya ekole te mpe mpona kosuba ekole ya sika bakokata mbongo nyonso tina suka bayeka kotiela biso kelke baba yango mpe tuna nani asali yango bango moko basali so bacompagnie na bango ya secret na nsima mpo aloba ete contrat oyo topesaka na compagnie xyz mais ils sont derrière tous ces petites compagnies bakoya kosala biso baba yango babaya nini basali yango balifaki non bakilokota mabaya ya nkondo wana ya mfuma wana oyo ezaliki apres nde banaka bavandi na kiti kiti epasuki compare baekole babelge batongaka compare ministère de l'éducation nationale baekole bazosala biso bakoya kokosa biso oyo tosine contrat na unesco babourse banini banani bazali kozwa babourse oyo bango na bango ya dese bourse eza mpona bacongolais ekomi na bapays mosusu bato bazali kobénéficie nango toza na washington awa toyei babourse ya congo banani bazali nango yaka na washington yaka kotala meme pays na biso toza meme na batima moko ya ambassade te pendant ke tozalaki na maison ya biso moko tozalaki na batima administratif ya biso moko ni batima moko etikala te tokoma koluwe soki na 5e étage na filmwa building moko place bato nyonso bakoki koya na bango solomisé introduction naza kosenga bandeko nyonso oyo tokolinga biso korésoudre problème oyo na ndenge na biso ya komeka mpe kosangisa mayele nyonso tokoki kozala yango ya koyeba estce parlementaire basénateur oyo biso totaki na bakiti te bato bazali kofaire ke pays nyonso ekomi sodomise soki réponse ali oui yo sénateur nyonso place nyonso ozali kosala na yo campagne te osali campagne malamu ezalaki obandiki sénateur yango na date ya lelo oyo ti bajour eza koya mais soko sala yango na mois passé place boye kozwa 20 000 $ kuna place bayei konzama kuna kombo na yo emonana na baélection te parce que biso tokende chaque village kopublie ke ozalaki sodomise
maloba nga nazalaki nango ya suka tika nzambe apangola basere na biso nyonso tika nzambe apangola pinzoli na miso na bino est toyebi makambo ezali koleka kuna mais vous avez encore vos oncles oyo nanu bameki kotsukuta bango na misala ya sodomisation te. Mais pour le moment je regrette bokonte na mobali moko te aza na pouvoir kuna, na bapoliticien moko te, na gouverneur moko te, na ministre moko te, na sénateur moko te, na député moko te. Tous se sont sodomisés, tous se sont sodomisés, bango nyonso bazali sodomisés. Oyo azali contre maloba nanga tika asalanga face à face. Biso nyonso mutolo na biso eza na mboka wana, makila na biso etangela na mboka wana, biso nyonso tozali mibali, tozali bangonga mibale ebetaka bamusukutu ngonga nanga ebetaka nango koleka bango. Avula ntene papa Diana Fulukutu napesi bino mbote mingi natonze bino poka welamu bapapa ndompe bapapa nyonso bazali na ligne napesi bino mbote mingi bandeko na Kongo na moni bino bozana ba ligne mais moyena ko sabine ezali te. Tika nzambe apambola bino ndoto kutani suku lundi prochaine. Ngai frère na bino ndeko na bino muumu na bino l'impresario Joachim Zambwana nasili ko clôturer émission nanga oya. Les politiciens congolais sont tous sodomisés. Alléluia.